Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat, la gestion, l'estimation et la mise en location de vos biens meubles et immeubles, contactez l'Agence congolaise de prestations et services. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer partout en RDC. Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage de rail. Quand je suis dans le Mbote libota na ngai ezalaka bino ndekaka toyokanaki avant vidéo ebanda totiaka place tozali donc awa toza na ebandeli ya maluku donc so uti boulevard Lumumba oleki quartier oyo babengaka Kimpoko nteleki Mpoko oyokota mpo ozwi nzela gauche oke maluku donc omona cité Ngamanzo. Donc Ngamanzo City eza jusqu'à na ebandeli ya entrée ya route maluku wana donc soleki kaka Kimpoko ozamba mona Ngamanzo City donc awa toana Ngamanzo City toana boulevard tolinga siko tokota na lupango yango yo pardon lupango te terrain yango yo terrain ngo eza 20 mètres sur 20 au totie na prix ya $6,500 à discuter. Na bandeli 20 mètres sur 20 totie na prix ya $6,500 discuter bomo na ba borne yango donc lupango eza borné yango yo tozotambola donc tokoma ti place ba borne nyonso ezali tozomarché tout le monde dans tous les 4 bornes ce que ezali pendant l'accès lupango eza borné c'est que lupango eza cadastré donc terrain eza ya 20 mètres sur 20 totie na prix ya $6,500 à discuter légèrement pour na minute tozande na posa ya mbongo donc ndeka na lobara toujours soki bomoni totie lupango agence na biso etie lupango c'est que bakolo nango baza na posa ya mbongo donc yango yo bomoni ba borne nyonso esika ezali totambola partout tolakisa ba borne donc awa toa toujours na quartier Ngamanzo City donc eza comme cité Ngamanzo yango yo 20 mètres sur 20 $6,500 à discuter nzela ezali donc awa toza mosika te na maradam mpe kaka askoyo par rapport ya mapango mosusu totiaki aoyo ekozala ba 5 à 10 minutes na makadam mais accessibilité ezali bato mpe bafandaka déjà donc ba mise en valeur ezali bato bafandi makambo nyonso eza kitoko donc makadam ezali mosusu wana mpe eza bapembeni ya bafleuve donc biloko bien ezali donc mpona baoyo bakoza intéressé ndeka tomesana déjà kosala kobenga biso na numéro eza wana tosolola soki esengi visite on est là pour la visite commentaire discussion na commentaire te pour esala moins bien soki question ezali okoki poser mais discussion pris na commentaire en tout cas toko répondre te soki oza na posa ya négociation à prix wat numéro eza wana obengi biso soit tokomeli biso toko répondre yo. Voilà donc ande na baki toana na Ngamanzo City o eza ba cité moko ya sika o nzamba sali mikolo donc biza biloko ko profiter ko somba po lelo lobby batu ba comprendre pour batu déjà ba comprendre mais ba comprendre non bien te batu ba comprendre bien marambe oza cher donc yango wana
oyo nyonso akoza intéressé kobenga biso toujours soit kokomela biso na WhatsApp tozali mpona korépondre. Merci beaucoup. $6500 à discuter. Bye.